Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV Mbote. De partout au Bozali Kolanda. Yabino ser humble serviteur Papa Edi Diba. Oyo ayela kabino masolo pe balisi to le kitoko édifiant. Oyo écoutez ayo penangai. Oyo ekolamusa moto nyonso oyo ayebite ke ngonga ibelemi. Tokomi kokota na ne ya sika 2025. Tolobi makambu nyonso oyo tosalaka ya mabe etikala. Oyo tosalaki pe ya mabe etikala na ne 2024. Mais il y a des gens qui nous appellent de partout pour na koyebisa biso nini oyo elekaki, nini oyo ezali koleka. Tozala l'histoire moko monene awa. L'histoire oyo, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que awa chaîne oyo, ezali chaîne oyo ezali ko édifier peuple de Dieu. Donc tozwa kabapel oyo na ba problème moko ezali inconsidérable pe to éviter to koloba na molongo nini. Boyoka petit résumé. Papa moko abota bana na ye misatu ya basi. Précisément, bavandaka na Kinshasa. Baza bango nyonso vie na maman na bango. Abota 3 filles, s'il vous plaît. Papa wana na kobota bano abota misatu wana. Le nez, papa bimaka na ye. Abimaka na ye. Ebandi pe ndenge nini papa bana kobima na mwana na ye moko. Pe tolobaka oyo ebombami ebimaka toujours na poisa. Oyo ebombami na kuku ebimaka na poisa. Yabino humble serviteur Papa Edi mutu ayeli bino maloba oyo tokokabula. L'histoire oyo tokokabula ngai na bino. Pote baye oyo batindi l'histoire bazwa yango comme conseil et puis bakoka pe kokabula yango. Yo muto kolata ngai na kati ya Ediba TV mwana Congo, na kati ya émission tosolola yango. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo pe partagez Ediba TV chaîne oyo ekende musika parce que na koyela bino masolo ndenge ebele surtout na ne ya sika 2025. Bandeko sans plus tarder ndenge na lobaka na bino butu moi na pesaka na petit résumé et en plus na koti na kati ya mozindo ya lisitwale na biso. Sans plus tarder tozokota na lisitwale mais tokopesa mbote na membre moko oyo azwi âme na ye, oyo azwi mbwanya na ye pote a servir Ediba TV acha loboko na ye na kati ya chaîne oyo po ekene musika na kombo ya ndeko Mike le bachelier Mike Mulongo na kati ya ville ya Mons. Ndeko Mike Mulongo na kati ya ville ya Mons to pesio bambote ebele na ndenge ozali kokanisa kosunga pe ko assister na ndeko na bino oyo asali eloko kitoko oyo kolendisa peuple de Dieu pe oyo kolendisa babone oyo bazali vuma ya motuya na kati ya Ediba TV mwana Congo pe na chaîne na bino tosolola yango. Bandeko balandi tokoti siko na kati ya mozindo ya lisolo na biso l'histoire oyo babengi biso depuis Kinshasa pote toyebisa topanza sango na bayimboka oyo balandaka biso na bokebi. Bandeko bobenda bakiti bopusa na pembeni pona koyoka maye oyo Papa Edi
ayeli bino na mokolo ya lelo oyo tozali le 22 décembre 2024. Boyoka likambo oyo ya monene. Papa moko abota bana na ye misato ya basi pe baza en vie ensemble. Ezali histoire eleki le 10 décembre 2024 précisément na Kinshasa. Papa wana abota na mwana na ye bana mibale. Aboti ndenge nini pe ekomi ndenge nini abota na mwana na ye bana mibale. Papa ndenge aza kokolisa bana na ye akolisaka bana na kitoko. Azoka soin na bango ndenge tobengaka un vrai papa azoka soin ya bana na ye. Mokolo moko papa utaki mosala akuti mwana na ya mwasi wana avandaki na camarade na ye moko ya mobali. Abengi ye na ndako apesi mbotela koti ya bilanda ngai. Ayebisi ozali nanu na age te ya kozala na barelation ya bandeko ya ba jeune garçon ya mibali. Oza na droit wana te. Parce que la fille avait 19 ans. Relation oyo ando kotala mwana na ye azalaki na 24 ans. Alors, soyez surprise pour na papa pour omona ke mwana ya mwasi ayambaka pe bato dans l'absence na ye. Mais alobi na ye mbala moko oza na droit te ya koyamba mopaya na ndako na nga et surtout ya mobali. Parce que nano kokisi bambula oyo wana te ya koyamba ba camarade ya mibali. Bandeko papa apesaki conseil ndenge papa nyonso apesaka na mwana na ya mwasi. Apesaki conseil na intention ya mabe te. Alobaki normal. Mais il y a des envoûtements peut-être na mokili tolobaka. Bana mususu olobi na ye na ndenge ya malamu ye azwi yango na ndenge ya mabe. Amemi lisolo lobi babaninga na ya kelasi. Ake koyebisa bango. Excusez-moi. Papa na biso azwa koloba na ngai ke naza na droit ya kozala na ba relation ya mibali te. Na ba famille nyonso na Afrique toza na ba famille oyo pe bakumbaka bana na bango na lolenge na bango. C'est-à-dire que eza na baboti mosusu pe akopesa accès na mwana ya 19 ans, 20 ans, 18 ans ayamba pe mopaya ya mobali na ndako. Mais baboti mosusu lokola biso ba papa edi ezali impossible. Toyoka lisolo oyo ngai na yo tokende nango na mozindo ebongo tokoma na bakomante tobenga na nimero oyo natielaka bino na etando mpona kolakisa te soki ezali malamu obia mabe tokoyeba yango kaka awa na kati ya lisolo na biso. Papa apekisi mwana na ye mwana azwi yango problème. Andimi na miso papa. Mais na motema na ye azwi yango likambo. Bandeko bokolanda ngai na bokebi pe na bwanya. Mwana ya mwasi ake koyebisa mama na ye. Nga namoni papa ndenge alokaka ke nga nazala na ba relation te. On dirait papa azalaka na intention moko vers ngai. Mama papa na yo kozala na intention moko vers yo ya nini? Biso nde toboti yo. Biso nde toza kobokola yo. Tomoni ke tango na yo nano ya kobala ya kovanda na mibali tomoni nano ekoki te. Tolingi topesa yo susu bwanya, topesa yo mayele ya bomoto po lobi oyeba soki okei oyeba lolenge nini ya kovanda et puis nano oksisi pe humanité na yo te. Nano okrochele biso diplôme d'état te. Koma biso tokopesa yo accès yo obana koyamba ba garçon awa na lopango. Mwana mwasi amoni yango likambo. Ye na makanisi na ye toujours. Comme azalaki kaka na mvutuma wana. Azalaki na makanisi mabe. Makanisi ba deux Robert.
makanisi oyo esalaka ke il faut akweyisa tata na ye nde epai makambo ebandaki. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires o ba kota la biso, botika biso te, obagisa biso te, Nzamba benye obino, Nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission tosolola yango. Yango nalobaka nayaka nango tosolola yango. Tokolisa yango. Toyeba mwana mutu abandi kotumbola papa ou bien papa mutu akei vers mwana. Nayebisaka bino mingi chaîne oyo ezali chaîne oyo ya koya koédifier peuple de Dieu, koédifier batu ya bwanya, koédifier batu ya mayeli po bwanya ebakisama tellement que tozali minganga spirituel toyaka kopesa oyo etangami na Biblia pe kopesa mateya oyo ya kolakisa lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Ce sont des paroles que je suis chaque fois en train de répéter et puis ya kolamusa moto nyonso ayebake na mokili ya Tata Nzambe. Il y a des lois et ba énormes ezali. Boyoka bino moko ndenge place toza kokota na stage oyo mwana oyo na makanisi ya ba de Robert na makanisi ya ba diabulu akei koluka tata na ye abandi koluka tata na ye wapi. Nalobaka awa totangaka nyama na nyama na kombo nango. Mwana akomi kotante papa na ye soka wuti kosokola mai abimi aza na chambre po apakula mafuta alata bilamba mwana wana kokota na chambre batata na ye sans que atoki. Asali yango plus de 3 fois. Mokolo mususu mwana na wuti kosokola mai siyama c'est-à-dire que asali yango na kanai na nko aza koleka na salon po atraversa ke na chambre na ye na esui na tolo akweyisi yango na makasi na misu ya tata na ye. Donc mwana ya mwasi aluki tata na ye na lolenge nyonso papa na ye azali catégoriquement pe abeteli mwasi na ye. Mais de soki okei na mozindo okoti na balosambo te de Robert toujours oyo azalaka toujours na porte d'entrée oyo azalaka toujours na makanisi ya koboma oyo azalaka toujours na makanisi ya mabe apusani pembeni ya tata. Mwana alandi tata na ye ti na niveau ya mosala epai wapi akei kokweyisa papa na ye. Wana ali ba petite synthèse nazopesa bino po boyeba epai wapi papa azomaki na motambo. Alors après kozoma na motambo papa aye kobima na mwana na ye. Eza na biloko mosusu na mokili ya Tata Nzambe yango nalobaka na bino chaque fois. Il y a des gens qui se disent que moi je suis très intelligent mais tu manques la sagesse. Bwanya ezali loko oyo ewutaka na kati oyo bato mosusu ebele bayebaka kosala distinction nango te entre la sagesse et l'intelligence. C'est deux choses différentes. Yo muto okolanda ngai komela ngai yango na commentaire na mayele oyo zwi na mayele oyo oza nango na kopesa biyano nango mpe nalobaka na bino butu moi bobenga na nimero oyo ezalaka affiché
na etando na bino po te na manyolaka mosusu meme na nzela ya singa ndenge bandeko mosusu bakozwa grâce na force ya kobenga papa edi diba mpona kosolola na mokuse mpe na molai ya makambo ebele oyo ekoleka na mokili ya tata nzambe. Papa ki kobota na mwana na ye abimi na mwana na ye mpe mwana na ye akumbi mokumba. Eloko yango nde yango oyo epai o wapi tobandi kokende komaniola bino ke il faut kosala ngele mpe koyeba epai wapi yo kotya lokolo kotambola na mokili oyo ya se. Ezali mokili eza mpe na badroit nango na balwa nango. Papa azalaki na mosolo ebele aboti be bana misato mpe fi na ye ya liboso oyo ya 19 ans papa abebisi ye. Alors bambano na baretour nango ezali nini mpe ekoya nini? Papa abimi na mwana na ye, mwana se retrouve na zemi. Alors la fille papa azalaki mobali na liboso te. Deja mwana sakwa na ye kobima na mibali ndenge baza kopekisa ye se na se. Aye kozwa mokumba asali kaka moindre gaffe na tata na ye akumbi mokumba. Donc nzambe il faut abimisa bango na poisa. Batante kolongola mokumba etenir te. Batante forme nyonso etenir te. Comme son papa avait beaucoup d'argent, a décidé à faire voyager fille à Kotanga, Libanda, Yamboka. Donc, la grossesse, ils en a 3 à 4 mois. Ne comme to kolanda ngai, soki likamwa boyo so sala yango. Pe ozana mo so salaki yango. Ezala na mwana na yo, ezala na leki ya mwasi na yo, ezala na cousine na yo. Ba papa bazaka na mwa moko, moye, mwa meya. Kiba yango tolobaka ke nyonso ebombami na se ya mesa ebimaka toujours un jour na poisa. Bandeko boyoka likambo oyo epai ekokende epai ekokotela. La fille va faire voyager mboka nini Nairobi na Kenya. Papa qui a kozwa ba inscription na université na Nairobi a faire voyager moi na ye. Maman a dit non, qu'il ça va. Accueilli, la fille est là, aboti, moi na liboso. Papa passe à moi voyage, aye, na maman baye na Nairobi. Non, baye na Nairobi na maman, moi na abombi bébé na ye. Parce que aye bike maman azaboya. Na voyage na bango 5 jours, il a des fois maman, papa, maman bibi na moi na fille na ye. Bazongi après papa pe aye kobimana fina ye e kosala ke kolakisa ye pe mwana po amona mwana na ba photo. Bande ko ba komona epai diabulu akotambusa biso bana ya Nzambe oyo tobungaka nzela. Aye kosala ke bazongi kisasa na mama. Papa ye ko provoquer voyage moko azosala par Afrique du Sud awa ebongo akozonga nzoka ndenga yeli boye akiteli mbala moko Nairobi akontinaka na ye kobima na mwana na ye. Maintenant elle considère sa fille comme sa deuxième femme. Tolobaka na bino na chaque fois awa tobetaka lisolo po yotala ngai pamba te po zweloko pe po okuma po aimer po te mosala oto kosala ekende liboso. Chaîne na yo ezala stationné te. Chaîne na yo ezwa ba vue ebele, ezwa pe ba abonné ebele. Yango na sengaka à chaque fois to kosala bémission bo emaka, bo lak, bo partager même na mutu moko po te eri yo pozwi lisolo oyo pesi yo Boanya, ezalo kwa na tak na ndako ya Nzambe oteyamaki kitoko te na kati ya Ediba TV, précisément par votre humble serviteur Papa Edi Diba. Era komanyola yo ozwi
quelque chose evandi na kati na yo mpo na libela na libela. Papa continuaka ambiance ya vie na ye wana, akitaka Kisasa, azongaka, avoyageaka, homme d'affaires, akomi na ye kobima pamba pamba, mukumba ya mibale ekotaka te ekoti. Tolobaka na bino awa tozali minganga spirituel, pe tolobaka sembo rien que la vérité. Ndeko mutu kolanda ngai, fongola matoi. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman atika église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi cheni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Deko nanga Elo Musu Seperi Singai Misunga homme de veillard Webi ke Bana courant so kata Soka sarika manœuvre Pano ya di Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi Nzoto déranger Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi homme de veillard Misunga Eza na kata clinique Misunga. Nous sommes foutus on nous a regretté. Ah, vous juste bien à vous allez. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misute. Emonani bamboko na opinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Bon liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le petit misuna. Babe. De retour na Katia. Chaîne na yo oyo landaka mingi. Na 2025 kota otala oyo papa edi akomemela yo ya sika kozanga te masapo ya minene pe tokotambola tina bavile mosusu toza déjà proclamé na bainvitation na Cape Town pe tokomona bandeko oyo babengisi biso kaka na kati ya Afrique du Sud awa tokobaluka mingi surtout na mois de janvier mpona kozwela bino bamasolo ya sika pe makambo mosusu ya minene tokotambwisa tina baeglize po yo omona ndenge nini mokili ya tata nzambe ekotambola. Ndeko papa abotisi mwana ye bakomi na bana mibale 2 enfants bakomi na bana mibale. Tolobaka nyonso efutamaka awa na se avant même tokende na dernier jour ya demeure na biso na dernier jour ya vie na yo nyonso na moi oyo ekofutama awa soki omesana na bizaleli ya kotonga bato ekosuka awa soki omesana na bizaleli ya kofinga bato ya koyina bato Nzambe akolakisa yo pe akobimisa yo toujours un jour na poisa. Ndeko likambo oyo esali pasi koyoka ke papa asalaka ba voyage azobima na mwa la fille akomi kozwa conscience ya koyebisa papa na ye to stoppe likambo oyo parce que nakomi kolota bandoto meme ya mabe nakomi komona makambo mosusu ya mabe mais comme elle était na ignorance ya koyeba meme kokende na ndako ya Nzambe komona meme basala ya Nzambe oyo bazali na mboko azovivre na Nairobi tozana bakongole ebele kuna mais mwana akomi komona ke azomiteka vi na ye mobimba na poisa. Nzambe azalaka toujours juste
awa na mokili ya se oyo nyonso tosalaka ekofutama awa. Donc par là ezaloba nini? Papa ye mpe kote na ye ya mosala na business na ye na makambo na aza kosala ekomi kobeba, ekomi kochute. Bandeko, papa kotaka franc-maçonnerie te, papa kotaka secte moko te, mais ezali erreur diabolique nde esalaki ke ye na mwana na ye bakoma kosangana. Ole azongisa conscience que eloko asalaki nanu, non, il n'a pas pu stopper, ye aza kocontinue na bosoto oyo ezali interdit na misu ya bato mpe na misu ya Tata Nzambe. Ekosala boni papa voyage moko boye, kouta voyage wana azouta atongi pa papa beli. Kobela wana ya mukete, bakobela moko maladi ekoyebana te, ebandi mutu elongwe kingo libumba simba l'hôpital we wo. Wana ba frappe ya nkolo ebandi. Mais comme azalaki nanu ignorant, azali koyeba te, parce que mutu atindi lisolo ezali nde mama na bango, mwasi ya tata wana. Basimba boye te. Maladie ekomonana te, eumeli plus de 5 mois en hôpital. Oyo pasaka na norbi, azobenga tata na ye. Maladie ekoyebana te euti wapi. Babengi sikoyo baminganga spirituel, basali na nkolo, baye oyo baza na makasi, baza lokola prophète Pachu, ba oyo baza lokola prophète Moïse Makoma, babengi basali ya Nzambe ya lolenge wana pote baya kosambela eloko oyo ekomi sikoyo ya molili. Kisi nini topesi te, papa ako bikate. Maladie esegravaka du jour au jour. Soki kitiawa le bébé ti kote mosusu pendant ba mois 5. Nde na kati ya kosambela, na kati ya basala Nzambe oyo bachaka loboko makasi, baye komona ke tata oyo azalaki na makambo oyo ya sali, il faut aloba. Balobi, il faut tubela. Po bika, po zala délivrer, tubela, loba solo. Bongo biso tokotia yo loboko. Toboyi to sakola. Tata ye kubimisa makambo bon. Eloko ya liboso na kosenga, mwana nga mwasi aza na Nairobi aya. Tata tindi mwa mbongo na ba business ezalaki, bafuteli mwana ya mwasi nzela ye. Wow. Alors chose grave, chose mosusu grave. Uta mwana wana botaki mwana ya mibale. Uta aubotaki mwana ya mibale. Papa kendaki voyage wana. Eloko papa kendaki ko remarque kuna ezali nini? Mwana komaki ko senye uta abotaka. Bapesi pe bakisi bakalima forme tout, mais rien. Yango nde esalaki ke mobali akende mbangu era zongi ya komi malade, mais kuna pe kaka événement ya saignage eko continuer. La fille outi na Nairobi akiti Kinshasa pour bavandela makambo. Pour papa aloba minganga babimisi tata na l'hôpital bazongisi na ndako. Ça c'est un problème déjà familial, il faut basolola baloba yango ekoleka na ndenga famille. Nde pai wapi papa ekobimisa oyo ezalaki na monoko na ye le 10 décembre. Le 10 décembre. Eza histoire est datée sur 3 ans parce que moi no ya liboso ana 3 ans o wana musaza na bébé. Donc ebandi na 2021. 22, 23, donc 21. Ndeko mutokola na ngai. Ndeko mutokola na Ediba TV. Tala ndenge batu bali koboma vi na bango,
bato bazali kobebisa bomoi na bango likolo ya baposa ya mokili pe na ignorance parce que oyo ezali likambo ke tata ye moko efalaka acomprendre ke oui nakotambola mabe eloko nasali soit navandisa famille tala nakoyisamaki na mwana tala nasalaki boye on peut parler c'est fini mais yo okenda ngo ntina kolia mikokoli misato mibale oboti na mwana kuna mwana pa komi na likambo makile ekobima ye koto oyo tata maladi ekoyebana te bandeko yo moto okolanda ngai na kati ya Ediba TV mwana Congo toza na besoin ya bacommentaire na yo na kati ya émission oyo commenter koma benga na numero oyo ezalaka affiché ndeko pote toyela oyo lisusu masolo ebele kitoko avant tokota na 2025 nde mokolo na kotuna wapi fongola na yo ya kokota nango na 2025 bapapa oyo bamesana kosala makambo mibeko ya marke ya boye botika nzambe atoleraka biloko wana te yango nalobi na ebandeli ezala cousine ke toza kobima na cousine na bomwana bokeno non stoppe mingi tozo baka wana cousine asabala me mutu azali kobima na ye oyo bazalaki cousine aza kolanda mwasi ya bato na ndako ya libala po te azalaka kobima na ye ndenge ye aza kokuta vacances mpa na bango aye pa bacousine. Vous voyez des histoires pareilles bokoyoka ngo na numero oyo ezali koya. Je pense na numero elekaki nabetaki déjà synthèse moke ya papa aboti na mwana na ye. Donc bato balandi histoire wana oyo elekaki 2 jours passés bakoyoka na sita betaki yango yango mpe na ye kobeta ngo lelo papa aboti na mwana na ye yango nasengi na yo moto okolanda ngai tokopesa faute na nani po awa siko papa abikoli alobi vérité sikoyo nde ezosenga abika soki aleki na délivrance. C'est la même chose aussi avec la fille. Donc faut bazala bana wana sikoyo mibale bakobenga mwana wana moto aboti bango nani bakobenga mama oyo aboti mwana wana bakobenga wala mama mais papa sikoyo. Vous voyez la sorcellerie comment eza envoûté biso surtout dans ma famille. Nous avons des problèmes familiales. Okomona bato mosusu akoya koyina yo po asengaka yo peut-être loko yo prometaka ye ou bien yebise on va voir soki moto alobi eza on va voir eza te kayebi apesi yo non tozwaka baterme na biso nyonso parce que je parle ça étant que un africain et puis un congolais et puis lokola pe présentateur ya émission toyebi biso nyonso toza na kati ya baklan oyo ya baproblème oyo yo osengi ngai nalobi na okenda kopesa yo ou bien nayebi so kotala eza lokola on va voir mais yo ozwi otyango na motema ere ye te oyebi te bacharge nini ye aza nango ou bien ngai naza nango ale directement okei nzela mabe okei nzela basangoma nzela ya baderobert nzela ya bandoki obomi ndeko obokele maladi bokoyoka yango na banimero ezali koya avant tokota na 2025 balisitwale ezali ebele bokozwa mosusu na Noël awa après tokende boyebake mokili ya tata nzambe ndenge ezali kotambola. Donc yo moto okolanda ngai abonne massivement na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo pote eyela yo lisusu ba message kitoko pe ya sika pona kolamusa peuple de Dieu. Bandeko pona mokolo lelo tosuki awa na kozela ba commentaire na bino les citoyens les kitoko makasi bo commenter pona yela bino ya sika na yela bino kosengaka te avant ya kosenga tundaka pe eske il faut que yo senga to bato nyonso basalami kaka na mokili bongo biso siko soki yo sengi
nga na kosenga nani yango nayebisaka bino senga mpa na ye moko mozalisi ya likolo na se. Toi tu crois que quand tu vas demander on te dit que non ezate yo ki kosala mo mabe mais moto ke kosala mabe aza déjà lié aza na relation na ye na nkolo oyo etikala na ye lisita ozwa ye te. Ndeko linga chaîne oyo koma critiquer biso loba papa edi boye kitoko te ekosala biso bien mpona nyonso bapele wana esalaka biso bien. Ndeko papa edi aza na besoin ya soutien ya bakamera ya bamikro biloko ebele mpo tokobanda koyamba baplateau ya bato ebele mpo te mosala ekende mosika. Toye kopesa su mbote na bandeko oyo baza kosoutenir Ediba TV na mosika mpe na pembeni. Toye kopesa mbote na ndeko Mike le bachelier le belgicain na kati ya ville ya Mons otolobi atie loboko na ye mpona kosoutenir Ediba TV mwana Congo. Topesi mbote na mama Nadine Makonga, topesi mbongo na mama Orneli Kapepa, topesi mbote na mama Sabrina Mbwaya, topesi mbote na mama Coco Chanel pe na molongani ya papa Ediba mama Patricia Lucifika. Nzambe abatela biso azala na biso. Topesi bino bambote bababaye mokolo lelo tomonani na bino lobi soki Yesu azongi te. Bye bye.